Merci na bandeko nyo surtout oyo bomesana kolanda biso bozalaka branché sur la 3W Radio Télévision Lisolo ezali toujours yabino DSV Diana sur le foot de vous père Tal. Merci na bandeko oyo babengaki ngai pe bandeko oyo bakomeli ngai mpamba te boza toujours ko soutenir ngai. Tout d'abord pour na kopesa information na ba congolais pe na ba congolaises. Na ba Lisolo pe na ba lisoloise nyo surtout oyo kabiso tozana grande marche méga marche le 28 août na Bruxelles. Alors naza ko interpeller tous les bandeko nanga ba congolais oyo fandi bisika nyo surtout oyo bozwami oyo lilobeke kutabino boya le 28 août grand méga marche na Bruxelles pona ko boycotter dialogue oyo IDPS elingi kosala na monsieur Joseph Kabila totelemeli yango pe bandeko boya ebele totelemela yango bandeko na ngai bakombata nyonso ya Europe bazali bakombata ya IDPS te bakombata nyonso ya Europe babundelaka Etienne Tshisekedi wa Mulumba te mais bakombata nyonso tu babundaka pona Congo na bango oyo bakombata masalaka IDPS yaka ko récupérer yango soit disant que bakombata IDPS mais bakombata na poto ya IDPS bazate autre ko lobake non bakombata o bazocha mobulu bakombata IDPS non c'est faux et archi faux mais bandeko na ngana lingi ko enlever moi équivoque moko ba critique ka monsieur Honoré Ngwanda na politique na ye bangala batelemelaka te soki ba critiquer monsieur Etienne Tshisekedi na politique na ye baluba batelemi guerre ya baluba na bekolo mususu lelo oyo monsieur Joseph Kabila za na pouvoir batu bafinga kaye ba critique kaye to mona ba Swahili batelemaka te mais soki Etienne Tshisekedi azwaki vraiment ki bokonzi yango na Congo est-ce que liberté d'expression et kokaki ko salama ndenge lelo bandeko musu bazako loba na kati na Kinshasa est-ce que balinga ko critiquer politique ya monsieur Etienne Tshisekedi donc il y a cosa le plus pur que oyo Kabila coûte c'est mieux mais IDPS c'est moins plus la république est dictatoriale yango bandeko na ngai na telemi pona ko beta mokoroto pona kolobake makambi ya dialogue makambi ya IDPS to comprendre yango nyonso tout si to rejeter IDPS to rejeter Etienne Tshisekedi na kati na diaspora to ko soutenir ye lisusu te biso moko to ko kende liboso carton rouge na Etienne Tshisekedi na dialogue na ye na batu na ye oyo bazali ko manipuler tout le monde te parce que Congo ezali ya biso mutu akobangisa moninga te oyo balembongo pona Congo to yebi biso nyonso tu mais tango oyo tozali lisusu bazoba te tozali lisusu bana mikiete nazali ko interpeller ba peuple congolais nyonso tu Bokechu telema loba pona mboka na yo Odombo telema pona mboka na yo Kroko Aluozi telema pona likambo etali mabele ya mboka Chéri le commando telema pona likambo etali mboka na yo toza biso nyonso tu ba congolais toza ba congolais ako defate IDPS o esali to rejeter yango en bloc baluba bo sala ba guerre na bino ya kofinga batu ba Facebook ya kobenga batu kofinga to comprendre que notre bandaki ko bundela mutu oya lingi abundela mutu atikala mutu ya Tshisekedi ko bundela ye mengai DSV na kotikala ko bundela lisusu Tshisekedi te soki na bandaki ko bundela ye menaza ko bundela Congo oya moni azali tribaliste to fanatique a continuer na ki fanatique na ki tribalisme na ye bolakisi déjà couleur na bino na kati ya bitumba oyo
vaut mieux que Kabila zala na pouvoir que IDPC zala na pouvoir bien Tshisekedi. Pour ceux qui Tshisekedi zala na pouvoir et que la catastrophe ndenge tozali komona baluba baza ko s'encharmer na batu et komi ba guerre ko finga ba guerre ya boy mais DCV banga na mutu te pe na kolobango en toute voix na ko telemile yango to rejeter Etienne Tshisekedi tozali susu simana yete bo lukanzela na bino biso pe tozali ko lukanzela na biso. Ya solo bandeko pona ko rappeler bino lisusu le 28 août bo telema boya na Bruxelles pambate toko telemela faux dialogue wana na bato balé mbongo na kati na IDPS wana toko telemela bango bakosaki biso ba congolais mais tout roté bato bakufa na Congo alobate nyos alobakate président ya baba koto epe ya baba mais c'est quoi ça Congo ngo ya banani en tout cas bandeko na ngai wana ezalaki mwana palola ki mwa muke mais à suivre ba dossier ezali belé toko banga mutu te so kende coup sur coup. Merci, bye bye.